Bien, tu fais, Billy le Kamalo Banaïbele. Tu veux toujours un enfant. Balandi ya DMTV mbote nabino tozali na likia que bozali ebele na ngonga oyo bozali kolanda abiso en tout cas esengo eza ya biso ya koyeba que bozali ebele to ye lisusu na moi sujet moko ezali quand même d'actualité pe mais to ko aborder yango un peu na cadre kaka ya ba rumeur de kin hein boyebi na kin makambo le kaka ebele certaines informations ko kozala pe vrai et ya kapeka na nzela ba rumeur mais misusu pe mingi ezala kapé vrai te to ko aborder moko lelo na Itali madame Kamere Amida Chature mais avant de aborder sujet en permettre biso toujours to eba na ko rappeler bino to mi pesa devoir ya ko participer na sensibilisation pour la prévention contre maladie ou ya coronavirus tout ça ressemblait qu'on négligeait un peu à la ville province ya Kinshasa en République démocratique du Congo en général. Coronavirus c'est ça réel, ça ne nous coûte rien de prévenir maladie ou en respectant ba mesures barrières ba kondi ba pesi biso toto c'est ngo ko sala ke to mi batela peto batela bandeko na biso. Alors actualité zali li sous procès à 100 jours boyebi yango avec ba intervenant belo ba leka ki ba témoin na ba renseignants et parmi les renseignants il y avait en tout cas madame Amida Chature moi si à Vital Kamere na moment ya ko sala ya ko se présenter à Lobaki na miso ya batunyo sur la miso ya bazuzi pe puisque zalaki na etando eke donc na télévision en direct sur la RTNC à Lobaki kazali originaire ya Congo central donc moi si moko ya Muyombe oyo maman na ye akutana kina papa na ye indien nde ye ki congolaise na ye utinde na Congo central et belé abatu bakamwa ki même ba ressortissant belé à Congo central bakamwa ki Amida zala moi na bango et sala ki pe moi polémique muke par rapport ya ba origine na ye nous avons même vu sa grande sœur intervenir pour na ko publier loko moko aza ko retracer ba origine na bango expliquer pourquoi est-ce que Amida azali congolaise ya Congo central parce que na Congo central bango kuna moi nazalaka ya maman bango bazaka na matriarcat donc moi nazalaka ya papa te du fait ya ba coutume moi na Congo central et que moi nazali ya maman nde sali ka Amida ko la congolaise ya a Congo central mais to landi na ba réseaux sociaux to ko kutana na audio moko d'une femme qui se présenterait comme une proche wa yebi Amida Chature malamu oyo a affirmé en tout cas le contraire par rapport à oyo Obama kiwana nous ne savons pas confirmer véracité à bas propos naïe yango tozo tiango na compte ya ba rumeur et biso toye ko memela binope rumeur wana à vous à chacun de se faire une idée son opinion en tout cas sur Likambwana nous ne confirmons rien du tout nous ne faisons qu'analyser même rumeur to ko analyser yango pour toye ba rumeur mususu pe ya kana vérité boyebi ke pa na biso adage moko lobaka mayeni pambate et il faut loko moko ningisa yango et donc na compte ya maininga na pamba tende to aborder sujet oyo pe mais avant to ko continuer to pe ça peut-être mon opinion na biso pe moi moke na tikibino bolanda audio yango et bon on a sima tozo songa pour que to clôturer le son na biso je rappelle que boza rolanda DMTV o yaza déjà abonné merci beaucoup na yo mais si yo mtoza non abonné te cliquer au comme abonné ko bosa na te cloche juste à côté ko permettre na yo au comme notifier na ba prochaine vidéo to ko mettre en ligne tolanda et bon to kutani tout de suite après. Bandeko na ngai, bonsoir. Nanina kota deba o makasi na koti yango mobimba nana oyoka yango pa mutu mo ayebisa o baba Kongo wi. Eloba mabongo wi. Nga pe na yoki yango esalinga chair de poule. Ngai Françoise Ndeno nitu Agnès. Maman, suis née à Kikwit, na botama na Kikwit. Dès que na botama na Kikwit, bato nga na yebi.
na relation ya mama na nga na quartier ya ba mama na nga nde na ndo kende ponga na koli na nga na ndaka ba madame Agnès côté mususu mais na quartier ba mama na nga na ndai ko kende Amida aza ne akikwiti grandi mama Nasha oyebi Soleil Amida aza camarade ya Jackie Matuku Amida aza camarade ya Anto Paluku batangi école primaire Amida botami na kikwiti akoli na kikwiti nga moko pe Françoise Place na vandi eningi singa pourquoi nayebi ye na kikwiti azaki mwasi ya José Kitens biso toza na école primaire papa ya Bamida aza magicien azo kosala magie na école chati soka ayebo sangisi bambongo asali biloko ne ya bamagie bobandi olia bana oyo babenda matoi bayebisi bino na mandaku kolia te so babenda matoi kolia te okolia te bana oyo bayokaka te bazolia Amida abotami na kikwiti mama na ye aza mukwesu ezaka ndenge mona bambala Amida mona ta mama bota ete Amida lea baboti ye mama na ye abela liboma na kati ya maternité akota zamba mame Génie oyo aza sikoyo maratre na ye aza mobunda ya Idiofa aza mobunda siko maleka ni leke batonte mil ani nitu disons leke mel nitu propre leke mama na nga azalaki mwasi ya noko ya Amida leki ya mame Génie wana azalaki mwasi kombone amigo azalaki mwasi na ye mame Génie wana azwa Amida na kati ya maternité bandeko na nga famille na nga akolisi Amida leka komi mwasi akoli aye koya na Kinshasa po a continuer ba université na ye place ba ye kokuta na JB Amida papa na yende ayaki kotonga na kikwiti ba indien o ba ya kotonga ba magasin na ba na kikwiti minito na oyebisa bino bandeko langa bozala agité te boza calme na ye na sali na discussion na chauffeur mona taxi na yebise Amida nga na oclassé ye aza mama leki nanga na oclassé mama leki nanga na ndenge nini na bandenga ba Malek Chantal ba Malek Ani ba Malek Angiom ba leki ba mama Malek Songo ba camarade na ye oyo ya vanda na bango akola na bango et puis jour mwana na akufi ngai ba mama wana kikwiti basali 2 semaines na sala 3 jours mami veta kutanga na Amida to beta kati boye na ba ya Anto Paluku wana ba metisa kikwiti aotuna ngai oyebeli bango wapi nga na tuni mami ngai mutu na oyebisa biyoke na otuna oso oyebeli bango wapi bandeko na ngai bofungola matoi na bengi mama Amida na siaza wana groupe na tieme libre ngabi mama o makamni na yoki boye makamni na yoki wetantina Amida lobi aza mwana bakongo nga epesi nga trouble pona na botama na kikwiti na kuta Amida na mona Amida bana kikwiti ba yaya wa kikwiti na ba ya tete godino ba yaya oya ba metiso ba ngenga baba ndoza mibali ya cher mibali ya suka mibali ka ya bien bazo ko zoma ba me mama on ekisha sanga na yeba Amida bongo lelo ekomi aza mwana makongo botuna Nancy aza wana na kupa Sabino na tieme libre po débat eza na tina te mama na ya lobi mama vanda na yo mama eza politique mwana koma moyibi mwana koma na ba niveau mususu mwana koma mutu mususu aza mwana na biso oui mais na makambo o na niveau ba makambo azo samba za su mwana na biso te mutu mususu eza code bakoda ye avant Amida ya kosamba boelelo bandeko nanga Edwige Nasha Sunyet Nancy bino nyonso nde boza na groupe eza lokola bazotangisa yo nde tobalaka mokolo kobala okende na marraine na yo babando tangisa ozoza malongi ya libala Amida zwi yango lokwa cour lelo nde aye kobimisa ngo na miso bato Amida botama na bakongo ata mokolo moko te minito biso nyonso bataki kuti nyonso tozobengana na batelefone nini makambo oyo boye po nini mama na ye na tieme libre Nancy na bino Nancy oya biso na ndaku na tieme libre na boyi nanga na sola na telefone ayoka te na tieme libre na sa oyoka ndenge mama azoloba aza mwana na biso eza code
mobali na ye ndenge akode ye po soki Amida pesi ba identité ya bakikwit bazana ba bien na bango ebele place bauti kokanga masaro leki ya kamere wana garçon oyo aza na prison bauti kokanga oyo asopaka bambongo wana bauti kokanga ye bakuna bazana ba bien na bango ebele bakoretrouve yango yango basali bongo. Voilà, donc, wana boti kolanda audio oyo to proposé bino visiblement ezali audio moko esalemaki na WhatsApp à suivre l'intervenante ezalaki na WhatsApp pe bazalaki bato ebele apesi point de vue na ye. D'après cette dame, Amida serait plutôt originaire de Kikwit du Bandundu esika wapi d'ailleurs à Botamaki et que d'un Indien et d'une dame qui serait morte d'ailleurs depuis bien longtemps. Amida Koli beaucoup plus namaratre naye qui n'est pas aussi du Congo central. Et donc, papa Amida Chature, où azalaki un Indien très connu, nakati ya Kikwit, kuna po azalaki magicien, azalaki kosala batour ya magie na ye na ba école, koleka yebana ki pe investisaki nakati ya Kikwit. Donc, bana ya Kikwit baza ko réclamer Amida na bango, bazali ko kamwa information bango bayoki comme quoi Amida serait du Congo central. Mais kaka nakati ya audio wana mwana mwasi wana ye ko loba lisusu que ba raison, apesi ba raison ko expliquer qu'Amida comme du Congo central, eux ali ba raison moko purement politique, motivé certainement par son mari, parce que na niveau ya Kikwit bazali na ba yo hérité certainement de son père et que ba bien wana il pourrait peut-être que ça en fait de compte saisi ba anticiper donc pour éviter que ça la corrélation entre Kikwit na Congo central. Alors analyse nanga à tout point de vue nanga na makambo oyo d'abord c'est difficile de confirmer information oyo. D'abord na likambo neti balobi ke bakimi Kikwit tout ça, je ne vois pas pourquoi Amida, si elle est originaire de Kikwit, si elle est née là-bas et qu'elle y est vraiment originaire de par sa mère, pourquoi qu'elle ne roloba Congo central, je n'en vois pas l'intérêt. Pour na likambo balobi que soye bazana bien kuna foko kimi sa trace, ah mais non, parce que yoko za l'originaire Congo central m'ont investi ça na Kivu. Et donc s'il faut justice à saisir ba bien na Orlando ya Kivu saisir yango. Donc wana on peut même saisir ba bien na à l'étranger, il suffit na mboka o kuna ya étranger les solo katiebetama entre les deux pays, c'est tout à fait aussi possible. Et donc argument wananga nazali vraiment elle peut être née na Kikwit, mais elle peut être originaire du Congo central de par sa mère qui aurait résidé peut-être na Kikwit. Il n'y a pas contradiction. Et deuxièmement, Yozali proche ya Amida et même très proche Nengo Lobi, mais comment okoki kwa koloba makambu ya boye na kati ya groupe moko ya WhatsApp pe na audio avec risque que ezala partager alors que Amida yebio très bien. Je pense que soko zali proche na ye okolinga plutôt koka ko protéger ye. Obimsa makambu wana lolenge wana te komimisa yango soit ça frise un peu aussi de la haine contre la dame ne sika na moni yango moins clair mingité, mais du moins c'est aussi une information oyo peut-être que s'il y a d'autres témoignages ya bato ya Kikwit wana koki ko talisa biso vraiment sika ni vérité ko ikozala. Donc à suivre, cette dame Amida Chature aurait menti sur son identité comme quoi elle serait originaire du Congo central, donc Congo Muyombe, alors que elle serait plutôt de par sa mère Mutuya ya Kikwit, donc Mutuya Bandundu ndeko ya Bawera Son. Donc voilà un peu nini tokoloba à ce stade. Mais le qu'on appelle procès ango toujours quand la phase ya ba plaidoirie ou ezobanda déjà lobby après-demain vendredi le 11 le 12 ou le 11, hein, jeudi le 11, pardon, et au Salema jeudi le 11, donc demain, trouver un peu déroulement procès en Ondeni Nekosuka, mais déjà je rappelle que Bakangaki, assistante, il y a Amida Chature, Madame Mengi, ou Yemoko Amida Chature, Asitaki, Azalaki mis sous mandat d'arrêt provisoire, total, procès en Ondeni Nekosuka. Voilà, tout comme une souka, il y a l'histoire, Nabiso Soki, SP Sakimino, boutique, la biso like, moi commentaire, peut-être qu'on a information sur les camarades.
makambo okoki pe koya ko éclairer biso na ba commentaire et osala bien mingi. Je rappelle que sujet oyo to aborder yango na compte ya ba rumeur de kin ndenge toujours un peu de tout na niveau ya ba réseaux sociaux. Nous avons pensé aussi un peu partager peut-être que mingi pas zo ki yango pété ba yebité à chacun de se faire son opinion. Biso tous libre ya ko analyser onyo surtout ko eli biso na matoi to na misu. Voilà, ceux que vous avez déjà abonné, merci. Ceux que vous avez abonné, cliquez comme abonné na chaîne Nabino DMTV. Kobo ça na cloche à côté pour ne permettre comme recevoir notification sur ma prochaine vidéo to mettre en ligne. Tommy Batela pour coronavirus ces alliés réels, to respecter ba mesures barrières, prévention et l'équipe surtout il y a un des efficaces contre maladie wana na mokolo ya lelo. DMTV et Pesibino merci Nathan au Pesibiso et peut espérer qu'on retrouve nous très prochainement et to lobi na bino. Au revoir.